Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Tu as une photo à une actrice. Et où les gars, Fanny Katalea. Il s'habille sur une relation andéenne. Relation andéenne. Tu es banana kana, tu es banana théâtre. Tu ami moi et bien ami moi maintenant on balle mais on balle wana. Ami moi c'est ni. Ami non moi zo tambola ko m'appelle mon. Ngaku to contrat ne bat basanga bon ebele o. Ku to contrat ne bat basanga bon ebele o. Le théâtre pe. Ku to contrat ne bat basanga bon ebele o. Camarade ponanga na koki ko kozane kana ba fertilité ba makamo tournage vite fait. Mais koko tapenda na vie na ngai bake nazarana nani comment na liaka comment na futra ndaku comment non nga na palmisha yake na linga na mbala mutu te na vie surtout ko to ba comédienne Bosco na Fanny Boile mon bal. Fanny Katalea. Fanny Katalea. C'est mon meilleur ami. Wana ndesiko lokuta eke chotindanga o nyoso baluba entre nga na yo so mabe mona sala limbisanga ata yo mona. Bon déjà président Lombe azala fan nanga yo président Lombe azala fan nanga yo oui. Ah bon? Oui. Jojo président Lombe fan na yo? Oui, andolinga mingi papa ka sala bolingo mona mta théâtre azan voyage to sala na e tozaki ba fiancé tonga panda to balana akenda na akenda ana azana Hollande azana groupe Caleb pour ne umela te na groupe sans souci na umela te kuna ba notre te batru kwa ba te batru kwa bana ba miki kwa ba miki bana zo diriger bino kaka ba Serge ba Serge ba Pierrot ba kontu bazaki belé mais rigueur ezaki na ndenga mabelo kwa armée donc compréhension okolo belo mo bezango normal bon faut ba bungisa bon président de chasse mabe na ye ezaka ayoka kande ayoka lito imoko so ayoki atos important pour na ye so ka ba yo pesele rapport ayoki mbamoko a condamné omoni ngasko na mona elo mo mabe ba boma groupe parce que ba perda ba Omar ba perda ba Pierrot ba perda bato bazaki important qui na ba oza problème ya ba tension nino Raïs lubula masananga na yake mingi fali soit tonga bino point que vous avez en couple ka batonga parce que ton os ta fait na bangoti point mingi maka Raïs point nini ka Raïs baloba ka Raïs papa atika bino c'était quoi? Ça a passé, histoire a passé donc papa abiso, babo kila kae bambasu. Na niveau musala kuna na beach na onatra. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo twino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo onyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur À Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba dans la ville de Katiné. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci Nababoni, Nabiso tout, au bolingue émission Nabiso Kati A, na Kati ya Congo Liziba TV. Surtout, ba mama et au bosenga rabatu Nabino, bosenga rabastar Nabino, baleka toujours na Kati ya plateau Nabiso, na la Kibino, bientôt là.
donc ça la changement de fréquence oyo to banana plateau na biso ya sika oyo sur ba projet to zuluka to bongisa plateau ya sika mais ce qui pour lingaka kato lingaka émission na biso lingaka lekecho lingaka concept oyo ko esiti kotina moi track na poto bakisa susu maele to bakisa susu maele makasi po to sala les susu ba émission na biso kitoko merci na ba abonné tout oyo linga surtout na partenaire na biso officiel partenaire à vie FBT Nisalande oya papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo na pesi bango mbote bisika bazali aussi que ya Gisèle Tati maman versa c'est monté ma prince Giclo Winner ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris na pesi moto aussi que à Movier si ya Moulex Aigle Noir si ya Moulex Aigle Noir ozara toujours wana na Belinda Kim na ye pe na ningi bato tout surtout ba jour na ko ba ke ba jour ba ko tala émission mingi. Bon séjour na kin na Zadio Kazadi ZK na pesio mboto si à mon ami Oscar Marito le millionnaire en kilote et cool mbombo ya bambombo Jogo aussi je te salue et bah joueur tout babi Junior Mbele vous êtes belé bah joueur trans Lorana Bango Juma Shabani Wadol na pesio mboto si Ernest Luzolo vous a pensé belé oyanga bazola na bien ngapé na zabino tout bah joueur tout bah considérer les getcho nazana j'espère beaucoup kamwa bokoloba bon vrai oui mais oui ça musala senga keto la bien na mututu musala senga tout ça la musala na biso yango la saka qui professionnalisme hein? C'est ça tout ça toujours musala par nos délires tout ça na posa ya musala na biso nazanaye vraiment asa la réputation asa la carrière naie asa baisma solo naie peut-être boye billet ba msu bo condamné ba mabe naie bo mona kaye bo se pelane mais boye bi vraiment kati na été boye bi histoire à vie na été parce que boye singa le kechu zongeli vraiment kati ko ça bien tout mona ba ninga basi bazoleka awa penza e ko ça la bien tout mona ki luna tout mona ki aline tout mona ki mabindi bazongi penza j'espère que le to za pena batasia là le to za pena ba titre déjà calendrier pe eza moulaye Palmiche ça va bien bonjour bien habillé bonjour merci nene Dieu fait grâce ce qu'on a tout dans avant de l'émission ce qu'on a mbaka basi na kati ya plateau na obengi oche émission 11h. Non, ça make-up. Ça la vie de make-up. Si ma fille tout na yami non ça make-up. Là je profite à saluer Fatih Make-up. Fatih Make-up babi professionnalisme sans yo mon boulot donc il faut qu'on se faire belle non. Ouais. Ta émission nous a suivi. Yeah. Voilà, merci na binoto toza à barota live surtout na poto partout dans le monde surtout dans les États-Unis beaucoup zelanga trop na royaka États-Unis surtout Afrique d'ici tozo yana Fivette Mayama Mama Gucci toza na Afrique d'ici wana Palmiche Binzambe mon Nzambe Eli dédié. Ouais. Tout solo nano pe avant tout mandali solo to se prano ota caméra na biso ce qui est dérangé oté au fond la émission na biso na prière. Ah d'accord. Tendre Père tout qui masolo na biso na maboko na yo Nzambe yo zali alpha pe omega tolingi yo zala au milieu de nous Seigneur longola kat na biso nyonso yo ko beta bato libaku tia kat na biso sagesse pe intelligence afin que biso mi bande to kutani ba misusu ba bénéficier na ndako na kombo na Yesu Masia amen. Amen, amen. Nabinotu bolinga biso aussi que à soleil vieille. Émission comme banda bien avec prière. Toujours. C'est mamba bien. Tu sais yota la attaque. Yota la attaque, yota la non, c'est parce que là je transpire, je peur on a un océan donc mais avec la prière c'est dosé. C'est un problème parce que ça va trop émission. C'est bien comme ça. Comment éviter na ngai. On est la permité. On a yamba bitu bitu azope makaye moko azope maka azolenga ni nango to bangaka te no kotsa ma msusu te tout ça kate ça la bien comme ça c'est soleil vieille puis le temps de la vie Nabi Morgan Kazada seki mais sur les questions kei na kei na Londres donc voilà Morgan Kazada na Londres Morgan Kazada aussi je vois il y a Gisèle et Tati maman c'est monter ma prince Giclo Winner aussi que Paul Will aussi qu'à merveille Menza Soula. Merci. D'accord. Tout soit non Palmiche. Je suis là. Tu es banane nous bête sur le sauter banane bon moi na ya Palmiche
Est-ce que Palmiche a vrai nom n'est Palmiche? Vrai nom ya Palmiche. Eza oui nakola pe nakomba Palmiche mais vrai nom nanga eza Pamela Ayake Djunga. Pamela. C'est tout bête ma somi na moto bête ma soli ya Pamela nan. Avant tout comme ya Palmiche parce que ya Palmiche ndé eza kombo oyo penza oyo ba yebi yango mingi na réseaux sociaux pe na ba monde na biso ya célébrité. Pamela. Oui. Pamela za monde ba botini na mariage. Oui, bien sûr. Papa na maman. Papa na maman. Tu vas nous via Pamela, bon moi na muki ya Pamela, belle biso na ba hôtel tout si côté ba non bon moi na Pamela, la vie c'était comme ça. Comment? Parce que mutu mutaza ba réalité na ye, mutu mutaza makamne o arrivarango o akutana na ngo na vie parce que ngana kola na kola boete ba nanu kati na yo na. Ah oui, nga vie zaki nango pas mal. Tu kina na muki. Ouais, ezaki pas mal, na kola na maboko papa na maman. Voilà, batangisinga ba classe nazaki naza à 2 lecs donc nasimananga mais j'étais un peu capricieuse na sala misala te nandaku donc patati patata gâtée par mon papa paix à son âme et fier na quartier ba si on manga pe ba kombo ebele alinga bopeto voilà c'est un peu ça. Pamela tout soit non Pamela porte tout soit non Pamela tout soit non muki obeti ok non déjà mais ok yango mwamba Pamela aza mona commune Pamela mona commune à limité Pamela limité Funa na venu Forgeron wana. Voilà, vous comprenez tout ça l'émission na restaurant Village Panda, la Prince Bituka, Ezoleka, il y a pas de choix parce que nous avons soutien à venir ça la besoin ça la plateau mais tout ça en moi bozuya, on passe si penser ça ya kokota makasi mikolo. Pamela. Moi no abotami na papa na maman, oza ya liboso? Non, naza ya liboso te. Naza na bayaya, bayana nga bazé belé pour ne pas citer le nom. Donc naza bayaye belé. Baboti biso 12. La vie c'était comment Coco là na yo pour boire colonine naza papa biso za mutete là maman biso za mongo o tete là ke mafumbe toujours Pamela to sola na muke na yo la vie c'était comment au colis au rotanga ezaki ni to yeba histoire parce que OK moi bon peut-être ndenge Pamela kona bon moi nazaka ndenge ni vie ya Pamela ba regret ba vie ya kitoko ya sengo to yo kana histoire na vie nanga bon c'était normal là Pamela kolini na quartier moko bat balinga kepe mingi famille pe balinga mingi na linga classe mingi wa pendant na okosate ba camarade nga bana ba Paris bayebi Magi Bokanga la plus belle Belinda Bokanga bayebi na linga tellement classe mingi mais nakola na moi réputation ya bien genre genre que moi no ebi ka mibali je mona nazada muke bat ba kansaka kana ebi mibali c'était quoi parce que nazala propre ma casse monde baninga ndo sakala ba joli ba kebo banini donc surtout masala classe botindo loba asakana tefio ngaso bakomi ko sakana ngana bino bebise makona ngati na obanga nazoka na bendani tellement nazaki fier tellement nazaki propre bat bando kansaka kana lingi mibali voilà. Bah regret c'était quoi na famille babilo peut-être déranger yo kokola na yo parce que tu écoutes la réalité belé tu vois même si tu kola bien tous en abso bien mais on dans aller passer na yo dans une histoire à vie na histoire comme ça y a pas mais là c'est quoi on a pena na ba regret quand papa soit kufa avant donc kufa avant na 2013 parce que na linga ki makas ba regret pena na famille ça parce que na sala un peu honneur ya famille mon babando kantara ke mono obeba ozala boy nazaka vraiment déterminé na bino loko ba bulelenga bongo fona sala papa bisonnaire na sisi ba classe na Ketu université na sisi ba classe donc avant kufa il était vraiment fier de moi et donc c'est un peu ça. Et puis c'était quoi les réalités à vie Coco là oui malgré zotanga na yo malgré sa maman na yo on ngi salité et ça le moté que même na famille au pesa qui passe moro boy to mutu moro boy passe to likamoro boy ça là o eza peut-être que et là on a bojena qui bo mona na yo non
Non. Pas mal d'agir mon amour bien. Nga pendo ko wecha miko baladere pa biso ba so penda ke à part nando linga msalati. OK. Nando linga msa penza na ndaku te. So comme ka tu na ba santo ko lamba wana kosi simba kai. Sko papa biso tema za ki fan nanga ndi nando tanga. Mo boti kai do alinga mingi. Nga pe alinga mingi ko quand même maman. OK. Et choqué ma maman Thérèse Bononga. Donc voilà. Tellement na linga classe na linga ki msalati. So comme il tourne après na ke simbakai kokosa na ke simbakai au moins ndo choqué bandona basi quoi. Donc mais il aura grave non. Bon, la vie c'était comment? Vie financièrement, na ta famille, est-ce que vous avez un petit rien ngolo quoi parce que muta histoire na c'est bon so ko la difficulté so ko et vous Pamela vous avez kindeni. Bon, biso penda tokola grave té, toi so pe batambongo té parce que papa so zaki ka simple travailleur na Onatra. Azani pe ba poste à gravité. Oui. Tokola pe ba gravité mais na ebi kende ya rolia e bando zanga bisoté. Déjeuner bando zanga bisoté. Mo pe vinde ka ezala ekité mati parce que moko mama lekinanga aka ko pafu katanga kenda ba angola bakala a pafu ka to zara vraiment au top. Donc na ba âge mke to lata ba bijoux to lata bien et puis ba marambe ça la kakufi to kiti lisusu donc quand devient to bundana ka to mona penda ba passité to kola pe ba gravité ke ba yetiko na mutuka na classe non. Mais ça c'est normal. Normal bo mino le bo la mukabo beaucoup tima pa na mesa papa mino kenda ba braza wana ba saucisson ezali dans ça on ka normal mo pe bolie na mino na butu pe mon peu bolé pe na midi mon peu parents pe ba butu ba olamba bo vandi pe bolendi pondu wana pe bolé on peut 20 heures de tout comme c'est normal. Voilà. Souffrance pété non. Et ça il peut bien. Le long de que Pamela aux autres là ba moneti aux propre tout ça m'a rolinga trop et arrivé là peut-être que tu avais peut-être na réalité en ngopé peut-être un petit garçon moko boye ba comme rapprocher yo te li baku moko écoute la kona na bo mwana na yo tout ça les rires moko yo moko ba okanisela mabe mozini nga pedani linga vent ba âge nini na linga vent na lo na vérité mais na muguli ndereta non banga non banga tellement déjà na caché moi bien té et puis obi kat ba ya quartier mo beaucoup tout ba kwela ba chéri après na lo ba katé sur na sali système na rose pe zemi comprendre à l'époque obi place on la zemi té ozo bango mom ki côté wana nde wana ba masa ba yebi bango sko ya mo bando ko tumbula changer mibali ba yeba télé pourquoi na ndo changer soka na vivre na moto à 5 na kimi ouais c'est ba âge peut-être en avant à 15 ans avant ba 15 ans ba 15 ans moi na 15 ans na somo pena ko ba pied de Jésus ba blo mi couser na kola bon parce que ça va tirer langue bani mais moko via na kola mukiele ketu na kola muke mwindu do ba no benga mari misamu na kola na chaba blo mi nene do moi mukebi da nde bazwa fo de témoin rouge tie brillant lekisi pied de Jésus là ti do na kola bat pando linganga mingi après donc na kotara na j'ai même mugulinde là mais comme question de curiosité kaka to évoluer parce que histoire ne sali biso na réseau sur ba 4 mois ça la kala siko Pamela yo zo banga na yo parce que na âge à 15 ans déjà on est un petit garçon et après tani nango comprenez que c'est ça le vrai amour siko nanda lobaka il faut na ça papa bisonnaire baba nga vierge na restaurant d'été c'était comment pezaki na tani pe moment ni nanda babongo nanda baka ngai ndeka bat baloba na mo mabe foka babala nga vierge na kangi me mais recédé na ja 19 ans que 20 ans c'était comment ça qui ndé na lingaka moi ya mo ba troublanga bon yango pasaka le passé azakaka tazakaka na yena ça grand jogo na Angleterre na pembote yo na Angleterre kuna na Angleterre moi ma bé Angleterre
Te oye bete. Azali moto oye bana te Te ya beti atabeti na abeti na Diable Noir. Abeti na ba Cameroun na banini donc voilà. Yem da découvrir nuance. Ezakinde. Père aussi le cadre. Te peut-être mbali boso alinga te. Mbali boso una loba boy. Voilà, vous comprenez, il peut aussi quand même. Il y a découvrir une âge à 19 ans. Vous avez belé, tu vas faire bien tête, vous avez les KO, cacao 12 ans. Oh, il n'y a pas comme ça. Ah, on dit vérité. Il y a quand même on a visité bon moi là. Il y a quand même on a visité. Vous avez son bolani. Non. Il y a Gabi la PC de biscuits Ali, c'est bien âge à 19 ans. Au CPL ça papa, tout va comprendre la réalité. Na PC ex beau-frère na biso na honoraire na Angleterre voilà. On mérité. On mérité jamais. Tout ça il y a Lelo notre beau-frère Lelo na Belgique. Na Belgique. Et maman ce qui tout ça pesa. Après au sa vie na yo, vous continuez vin des alaka. Papa linga ki mingi. Papa ayo o sepe la kanaye, o bi azo lingo mingi. Papa atika kabino, c'était quoi? Les a passé histoire a passé donc papa abiso babo ki la kaye bambasu. Na niveau musala kuna na beach na onatra. Na 2013 a souffra ma casse les ketchu. A souffra pena ma casse. Na ba moment souffrance ne tema linganga mingi ngandi mutu na lata ngo penza. Et puis tango kufa mabona nga. Ba samboluka boye baté je. Zapende lo mo na théâtre so ba singa lela dans na kanza ka événement. Ça se voit ta ils ont na misu na yo et ça va passer oui. Azaye tellement mutu malam na ibi kebisi kaza apé ma bien. Babo qui la mbass parce que azaye ki mutu azaye ki na poste après c'était non azana na poste ba grave te non cholo basi azana ba poste ba grave te bon mutu na vie so ba bomao atozano lo te ba bomo kaka ba jalouser yo azaki batu bandoli ba kondipe bandoli nge mingi na musala kuna donc peut-être jalousie moi ba songa ba ko côté ni ye nga kuna zala te na genda tournage tona zongi ba bisinga ke oh papa ndo kitana voiture a singa nene kwa ceinture e kangaki akoi taka yaza esko mbinga papa so mulai mbinga akoi tona coach na shama na kucha zulela bisinga likolo pasinga oh mais bon vendre c'est bon ni faire lobito kindeka radio mbara moko ni gravité mais yé moko lobi douleur banda bon douleur après ka pamba boye ba salié na tellement non peut-être baba ki za gravité babito benga bokoko ebika ndenge za la bon pe batakala balinga ba bokoko ba bendi bokoko boye bokoko yo zokisi mo pota mo muke makamna se bandi c'est la mbinga secret je pense ça ne ko mambona te o mataka ka jour kufa ko secret o boye ebika mambonde za bon maladie ça va combien de temps papa une année. Waouh, la souffrance. Il y a souffrance, il y a taka banana bote mono na mona eska belate. Abanda po yebisanga mukono bele ya mukono kufa mukono omuna na finiki. Do banana bote mono na mona pesa belate, na mona pesa lelate, mais ba sera za malade tondo yo kango e mole na chambre bando ya olela yo po lela. Mbasu, il y en a pas si bato bobo qui la bat bambasu donc c'est pas bien. Beaucoup ta caméra na biso malgré papa zane est sous-sauté na lelo nde ozalelo oyo ozalelo so papa za kingeza nde nini ta la caméra pe lo ba lutu ba mo mais est-ce azali akose pelata to mo la micro apina na elo kolbate mais so azaki ando linga mingi bonheur nanga voilà donc peut-être il a assez plaît peut-être pas nga conseiller sur mambo belé parce que ando conseiller belé moi ngala ando tanga passe ando bananga so na kangi photo nando linga mingi ba mi bal na école so na kangi photo passe ando pexanga kangana ba basi ba mi bal boete ko apparaître na ba mi balité ce n'est pas bien ouais ba bon peut-être le sou ba conseil na ye na ba vie to koma boué engaki aider ngai mais bisikaza na bi que jour akufa keza jour to salela ki na salele poto ameli
et puis abenginga pasteur neta ngoye abenga yo pezala abisinga simbanga ma fille fait la prière tout seul fait prière après nga na bimi na koti na douche abisinga wa koi na kuchimba mo aza sakufi mais nabi que papa au ma place à bien nabi que to kutana wana lieu de repos mko Jésus to kutana. Amen. Voilà, merci na bino tout bolanda biso. On a des solos ya Pamela, tozo beta yango penza et za la penza bien ça va? Ça va. Ah. Ça va. Ça va vous comprendre que et ça ba histoire et va comprendre na penza ndenge papa ne peut pas komboza nani? Charles Djunga. Bongo maman. Thérèse Bonunga. OK. Vite moi ça na eza pas na yo j'espère. Au centre vide mon corps. Au début tu vas sentir ngo nga kutu basera ndo bela ndo ba so papa so kufi ondre to vivre sous terre ndo ba bon papa bi ko kufa note pour to vivre na biso te bon nzamba ba orphelin akufa nzamba na biso. OK. Voilà, merci Nabino tout. Vous comprenez l'histoire, il y a Pamela. À Colinae n'a pas cité, à Colinae n'a pauvreté, à Colinae normal débat tout bakolaka. Merci Nabino tout bolinga les ketchu pour se permettre mission beaucoup encourager surtout ZK Zadio Kazadi bon séjour naki aussi à Mukoko, à Malé, Soso, un peu sur mon frère ami que j'aime beaucoup les gars retrouver bien aussi à Juma Wadol Nabino tout et si que pena ba congolais na côté mais la bino botika ko sekara ba joueur na biso na kande ko na biso Chancel Mbemba de Mitié pas lobby yango lobby et salinine to encourager bango to komela ba premier to seka ba to linga mambwana te c'est pas bien. Pamela oui to so la biso o sepe na kombongo tu peux me sonner à Pamela on n'a pas miché comme on a réputation à pas miché tout ça na makambo ya Pamela on a pêché en tabe ngabo Pamela Black na PCP moté biscos ali inde Mobutu ne Mobutu bo Poutine Belleville bon Beckham Aigle c'est là et là c'est formidable ici merci il y a des appels aussi bazo benga ba ko sepela vraiment parce qu'il a posté déjà ba photo ba ko tala aussi que Pamela itoye basiko Pamela côté na monde théâtre ndenge nene wana na pesimbote na grand frère na ngaza na Paris a wilo ça abanda ovanda na Serge Louis oui bien non théâtre oui banda ovanda ndako moko après bisinga petite oui que wana yana nga awilo abna ngobi ke biso beto na star na famille te nga je dis ngombe mangabi et ça lo bien Serge même na TV qui ne TV quand on va blague après Serge pabi yokanga Simba abi Simba ko bongo yoza rapete ngabi Serge Mbama singa a proposé ngao ya ko tra na groupe na biso ba pia nga rendez-vous Serge Mtabimanga na groupe sans souci ta on a kei na kenda boye ce que singa omundo za boye a za océan donc kotala mutu te so zo jouer tala bango awa na mbuzu après to na ye na sala courage mon na biso même Viviane non a télé singa te mono a jouer mais na jouer te na sala ba courage mon na jouer na une semaine ça Serge Louis je salue mon yaya. Moi c'est Yohana ni président déjà Koufa. On a président sans sous Koufa na 2009. Nga koti ton na sisi nga koti na 2012 na ba fin. Ton aussi ça de université. OK, c'était comment? Ba yamba qui bien? Bon yambo non so bon tout bien te. Ba mso bo yambo bien te mais faut ka ko s'imposer monde dans des ala. OK. S'imposer. Faut linga musala. Na linga musala na ki ma répétition te ko ya pamba et puis so ba mati wala to na ba concurrence ba soleil Soleil qui est Soleil la fille Abala ma copine Soleil parce qu'elle est théâtre atka théâtre Abuja pe seremo boye makasi akanga penda kin kanga kin na mkebo pembe boye wana azungi la théâtre ko alingazo ko mikolos alande mission alanda ko OK Soleil zonga ko akanga kin makati se prene be fort wana suko somo wala ba manda ba otamno ba kisongi songi Soleil ba leki o pamisho so matika tatamiano bifona beta c'était ça. Et qui n'a pas pépé ça qui et qui n'a pépé ça mais na rumela te après na okota na Simba pour na rumela te na groupe
sans souci. Na rumela te kuna ba ndo traité ba trop ba nande ma bete ndo traité ba trop bana. Ba miki. Quoi ba miki. Bana zo diriger bino. Kaka ba Serge ti. Ba Serge ba Pierrot ba kontu bazaki belé mais rigueur ezaki nandenga mabelo quoi armé. Donc compréhension au colo belo au mot besoin normal bon faut pas bungisa boye en fait nga longwa na leka na TV une émission mon na sala na antenne A parce que na lobelaka silana pechanga na benga bongo à l'époque no benga ba kombo na biso nga na benga mo banzambe okuna nzamba ya seno okuna nzambe lamba ekema bei na groupe adoré bango koleka bayana ba fleur bazakiana et pourtant la boka bango no studio et compréhension me kenda kaka mono débordé voilà bo balongo la monga balongo la presa de chasse poudre balongolé après vient na dudo ebsinga petcho bi keso zonga obeta bana inane na ba ngape na okira bona bi de soupe ngape na okibona bi na kela na esi bona chine mo maloba na ke groupe Simba yoka président de chasse akota kuna tenga na kota pe c'est que Simba peut banque ça bato oh mais oui hein Simba oui parce que ils sont beau jouer na sans souci ba hôtel c'est no mingi Simba bon no bon mona été ne ba jouer en entreprise bon mona ba maman nité bon mona boité dans l'unité de mesure loyal quoi oui hôtel c'est no Simba ils adoptent ba grand bazakuna à part na groupe sans variété ni les câbles à part au lobby à m'amener les cas les sauces ou peut-être des dégoûtailles ou peut-être au quoi bakanda te maramba ya mabe pinzate soit c'est autant mono kana soleil ton zakuna bon président de chasse mabe nae ezaka ayoka kande ayoka lito imoko soit ayoki atos important pour nae soka ba yo pesele rapport ayoki mbamoko a condamné o moni ngasko na mona ilo mwa mabe ba boma groupe parce que ba perda ba Omar ba perda ba Pierrot ba perda ba bazaki important ezalaka ka groupe groupe eza baleka mercredi ezali kana antenne A groupe ne bongo ekufa c'est ça pour Natala peut-être TV kala bazali ce groupe sanction ya kandene et groupe Simba na benga ka pe na kotsaka na apuyaka bon déjà président Lombe azala fan nanga fan na yo oui ah bon oui Jojo président Lombe fan na yo oui andolinga mingi papa azada andolinga déjà mingi Lombe azada fan nanga abandolinga Lombe parce que alinga batu batanga rati abisinga le cas émission mo boy Lombe tanga na ISS bona boy c'est bien il faut continuer na ba licence ba conseil moi bon après ton na ba yo condamné na émission na bengi papa ta ke émission est-ce que na lobe ma bebo na boy ye papa boy ko kenanga penza direct lobe ma bembe malam te pour protéger la poudre après ton na yo yebse ke balongolinga ba meki pour ça ba démarche pour na zonga ba mona kuna ba okale bon na kota penda Simba pona ba pêcher nga na basila ba ngonde ba puya ki penza ona kota ba mo on s'impose qui ton a coach trop matata pe ka moi vous avez déjà na DT moboui déjà pareil non lisanga seriwana somo bonsoir lobby ba lobby bon on a ti le lo so ba lobby ti le lo ce que tongo na groupe Simba ba ninga ni oyo kanga mangina bango pe bazaki ba proche yo o bomé ko zala na kata groupe Simba oui na groupe Simba déjà na yakina na ngandi na yakina Deborah Bombolo to bala na mema qui payé pas na groupe Sinar qui dans tous les cas émission na y peut compréhension boté kuna balongoli aller na yo meme na Simba to zaki ka Deboranga donc voilà kabino be bozo tambola na bino kapso mbali OK bozala vous êtes toujours na groupe Simba na groupe toujours c'est bien déjà combien d'années toi qui va 8 ans. 8 ans, ok, félicitations. Merci. J'espère que yo bandaki théâtre na CD to na YouTube Nzonzing. On a des CD parce que na sali na super kilima moi nino ba film ndam. OK. Ce qu'on a ndenge lelo to côté na monde à YouTube mais comme belé ba réalité comme belé lelo za palmiche.
oyo kosala mosala ezosepesa soki moto ayebi oyo toseka kosi esala mpenza mwa ndenge na ndenge ya bayoutube na ndenge tokomi na théâtre yango ya lelo bamino baza banani oyo mpe komo otambola bango mozala na bango bami ami mo bozalaka naye bacollègue oyo tokotambola si bon collègue c'est tout bami mpe bami proche mpe bakoma aza non ami bon yebi te collègue oyo tosolola bien nayebi ke o collègue nanga mpenza to baka neti ami mo ezali ke ixi na peshanga bazalaka yo mpoza na ami ya bongo mais nayebi ke collègue mo boye mpe tokosisa tournage tobeti mwa tu tokaboli mpe mo eloko bakozala mais ami mpenza parce que ami eza bokotala na bandako bokotala na bandako bopartage bamambo ebele non. Est-ce que parmi Déborah Bombole, Massalanga. Est-ce que parmi je atteint à ça peut-être vie amoureuse na comédien Songolo Pakala. Pardon les questions, mais mambo toke mambo te obi. Ba ta biso. La caméra ta biso. Ba toke mambo ya ba nino te. C'est qui point. C'est le monde ça. Là no bien. Non. O sexy ngaka ongo banda. Lobana. O be Michel ki makambo sisi be papa boyo. O futela anda kuna mo la classe te. Tika mambo. Na bona nga koto ni na bana vérité te. Oh, c'est ko ça biso. Koto na kosi. Dilib ça biso ka. Ke to sauter na songa ndimna na kosi nanga. Nem na te suna zala ou pas. Na epite. Bon. Non, mais c'est là 3 photos il y a ba garçon. Comme c'est 3 photos pour Annie. Tu les gars si jonga mo kolo si je na bonanga. Est-ce que émission nanga? Les questions. Ba question nanga, ba réponse nanga. Est-ce que vous répondez oui ou non? D'accord. Bisa so photo liboso Jonathan Dario to la photo zo leka to moni photo ya Ada. Mais ba Odiembe là ouais. C'est mon frère. Mon yaya que j'aime beaucoup. Et là, les quatre. Jamais, pindia, jamais. Mais tout tamboula, tout staffa, tout lit ensemble, n'anga kepe mingi. C'est bon. Deuxième photo. De mon Fandi. Encore bah. Waouh, mon pote. N'anga kepe mingi. Azana madame ne pemben. Écoute, il y en a un autre sérieux dans garçon tout yanan. Il y a théâtre. Fendi. Tu sais qu'il n'est pas à Bruxelles, tu connais à Bruxelles. Yaza qui penda Madame Ozu moi balien. Tu as ta troisième photo casse. O dem la gane qui na ba. Oza problème. Ya. On met attention nino. Raïs. Lubula. Masananga. Nanga ke mingi fali. Soit on a bien point que vous avez en couple. Kabaton ara parce que ton os t'a fait na bangoti. Point mingi maka Raïs. Point nini? Ka Raïs. Baloba ka Raïs. Yo lo kuta, ebi ke na ba commentaire ba tianga Ada, ba tianga Fendi, ba te. Na biso Raïs, c'est mon pote, c'est mon yaya. Donc aigle fali na biso. Voilà, na linga ko pe mingi. Malgré la société souté, donc voilà. C'est pour ça que tu pourras. Auto société, tu vas te linga mingi za la bon. So là tu pourras. On va pousser nos bons chemise. Ça va solution beaucoup. So là tu pourras. Non, la société na caution. La société. Voilà. On dit bien ça va preuve mon robot. So bien vu ça. Preuve so accordé, on va sortir na tiki na. Pas preuve mot tangible hein. On le connaît quand. Et puis que Fabrice Mundemba à Paris. Monsieur le procureur Alinga Boete. Monsieur le procureur. Boka ko Alinga mingi. Fabrice Mundemba. Un homme chic. Un homme chic là ba bozui. Alinga ba ta bozui. Il y a besoin d'intelligence na sagesse. Il a déjà c'est assez. Soyez bisa biso. Na preuve moi ça. Bon alors balanga ke yo baba monsieur ba preuve boy bimisa. Alors bon. Tu vois ce que il m'a dit. Pourquoi Palmiche ba chao canaliste ke abana garçon ozabana omoni kolobano ya muketi na kokola no na théâtre loko elanda ki yo Pierrot yo Pierrot
Babi a tongona balba suyo na Piro. Piro kutu. Est-ce que na théâtre batuna tambona bo makasi. Ezaba mibali. Mon ba Piro na ba omari. Bazep na ba yaya ba kotanga na ndako. Ba epunda atalinga mutu polinga boye. Ba singa penda o aventurer na tibi. Tu veux éviter que papa Zalia. Le bano yo kuto pesa papa ba tension ma belo roi na problème. Tout ça clair les camos sont na. Ga sala bolungo mona mu théâtre. Azan voyage to sala na e to zaki ba fiancé. To nga penda to balana. Akenda na e. Akenda azana Hollande. Azana groupe Caleb. Na rota en communauté azan madame. Non. Monique o nosbo bamba ngeza lokuta mutu na sala ne yewana o les deux familles même papa biso ayeba ki ye parce que o pas président Caleb ndeme o bazaki bazaka ko meka o wana sko bako salama kamde bando ko sala pe na bumwana no za ni pas Caleb ndeme mambu tunde ngeki oleka ata papa ba yebi papa so yeba kaiti ata papa yo bozane mikolo bo frère yebi ko na yebi c'est important non tout non so ba ni nzo meneza pa Caleb o expliquer. Non, c'est pas le passer bois quand parce que c'est toi que j'aime. C'est quoi le problème? On a mingi, on a l'homme du moment donc il est terministe. Il est na krakaye obité vieux yo na krako. Voilà, est-ce que ngaza mo sambal moko? Na mbulutin. Est-ce que vous avez peut-être encore ça la conflit tout quoi il en a ami mort théâtre mobile je vais t'acheter une photo à une actrice et où les gars Fanny Catalea il s'habille il y en a relation en dernier relation en dernier. La fille Fanny Catalea, fille à Chochocho, moi ça tolo minene, au bozago na mon abino pe trop stafa trop amina yo, zoza la paix. Stafa trop. Une fois peut des fois dans mon voyage na village yonaye ah. Ngayo walo kute. Awa. Soyez sans yon a relation zandene. Tout ça normal ba collègue. Tout ba collègue. Est-ce que solo la te poane? To solo la te. Yem tabe bon. Batu bayebi. Osola ta sala oni yo tonga ka mwana batu. Kolo bara mabeni pas la belle. Pour si j'en vraiment je donne ma langue au chat je s'il te plaît. Tout le monde dit ngana yebite. Na je photo no singa tourner mamba Fanny. Ah bon? Babi parmi ces songi hypocrite. Au sala Fanny Mabé. Quel Mabé? Kasi yo mtuzana ba information pesa nga ba bref. Après ngana répondre. Mobali. Nga ko la jamais mobali na mutu parce que na mobali moko mbali nga linga nga tellement makasi. Na ko sangise te na un homme marié so na patati patata non. Nga na palmisha yaki. Na linga na mbala mutu te na vie. Surtout que tu ba comédienne. Parce que na Fanny wele mobali. To le mbalte? To il kamon ezani o ba chichoter ba lo ba sola. Est-ce que ça peut être important na béton? Parce que tu as bien. Te bosola te. Te na zana mo mabete. Bosola te. To sola te. Voici. Oui. To sola. Là ça un message à souka bosola. Ah, poani. Yo ati ta sola ba na la so message to zena ida. Est-ce que message neza? To zaki ne lobby. Benga ta téléphone. Te na lobby te. To zena ida lobby. Est-ce que message a ida ça? Lo mo gentil kasi pona Fanny. Musa malamu to bunda na monde wa musala. Pardon, toi qui es malin. C'est ma soeur. Yokate, c'est ma soeur. Toi, on a problème. Toi, ma collègue. Toi, ça le monde moko. Donc voilà, toi, on a problème. Il y a un problème. Un mot gentil. Un mot gentil. Succès malamu, malamu, tout là. La gentillité. Bon qui toko pour la mère amina yo. Pour nani ngana pesa meilleure amina ngaba loba ki toko mobali nga zozela ngo. Ah, ko loba ki toko pour na peshanga. Yaya chérie, nanga ko mingi. Pour na sila. Aigle d'ambiso, nzamba matiso toujours. Fanny Catalea. Ma sœur,
que le Seigneur te bénisse. Après ça, oh, mon témoin est lingaka. Zong Sarah Malbonga na oloba, et ça bien. Fanny Catalea. Nan ça suni. Yo Zong Sarah Onga na oloba, yo oloba rango. Ah. Fanny Catalea. Fanny Catalea. Tu es mon meilleur ami. Moi, je ne sais pas l'okuta. Parce que mon meilleur ami, c'est Morgan Kazadi, tu es mon meilleur ami. Exemple. Deborah Bombole, camarade. Fanny Catalea. Au Cameroun. Ok, toi qui l'as Fanny Catalea. Au moins que tu créé une polémique. Sur émission, c'est un hypocrite. Ngai, naza mutete la mongo Sigoto baka Fanny Catalea. Ke mafumbe nga hypocrite. Fanny Catalea. Siko nga na compété presque na kando diembeli. Pobo so la kate par Kevin Cheval, mon yaya depuis Paris, bisous. On m'a cheval les a, on m'a cheval. Na boka ya na ngate. On m'a cheval les a, on m'a cheval au salon sima. On m'a cheval au salon sima. Nga zapsa tout na kaka. Mais franchement, moi je comprends pas. Dana Lobby c'est mon collègue. Et après Yo kaka. Baloba bongo bonga na ebite fani ya oleke chotindanga o nyoso baloba entre nga na yo. So mabe mo na sala limbisanga. Ata yo mo na ebinanga ba senga pardon na likambo yebi. Ngala sala nga mutu babete leke cho nga ata nyindam. Pas choquant na kata monde théâtre. Bah c'est belé. Et belé. Il pas parmi. Non. Ah n'est pas parmi. Ah parmi te. Ah parmi te. Tu comme moi na bato vanda. Aze odo côté na ndako na côté sika. Anda usinda kwa mnene C'est bien. OK hôtel. Ngata na chuba tamanda ote. Wana c'est comme vie privée. Place to kuta ngane to kuta ba tournage. Mana standing au moins que c'est bon. Il y a l'équipe au moins que. Nandeli au moins danda kunanga. Mais Fabrice alinga mambo te mndemba mamno sa yo ya dai para ngale tu o ebi finanga siko yo bando comparer nga batu ndeni bino bolinga ka batu nyonso bazwa ba intala ba vina bongo na ba réseaux sociaux c'est ça bon biso to na biso kasi o ba mokile loba to ndimi kasi ala chanceuse que yo. Merci, c'est bien. Un jour on appelle on joie. Voilà, merci. N'a pas abonné tout à Congo Liziba TV. Abi Palmiche, Abi Fanny, et Tika Komonaye, nous autres tambu sarango. Na batu abia za na pomme note. A wose no pardon. Na bite moi na bata tambu sane kombo na ngate tika. Mobalo wele la kaya bia za mbali na ye, ya za mbali ya ye, za ki ya yote. Nga wele la mtu mbali te. Nga za mbali moko. Tika boy. Nga na nga mbali na nga et pas mbali na nga, na za la reine. Est-ce que mon bail no pas holding avec Fanny? Ah bah goûter. Pas problématique. Non parce que exemple. Vous êtes problématique. Fanny, bête les que tu sois monier. Voilà, merci. Parmi ça bien l'ingamba la batoté. Jamais. On a pu moussin zoté. Azan est aussi vinaye. Oh le lo azan le na kati ya groupe Simba. Mais Fanny, tout le monde a rayopé na SB au jouaka. Obenga Fanny. Olingi Fanny ninge. Fanny ni nango, bosola kati palbi chiki. Bosola ka. Oza numéro là était. Na numéro né. Mais laisse-moi juste souka. Princesse Ilou, est-ce que naza numéro naza message ni message ni parce qu'il y a na matanga. Ouais, wana copine. Copine nanga. Copine ayo. Mes condoléances. Toli la petit frère na biso. OK. Et ma samedi lobby et ma lobby penza. Mais courage et ça la bien. Zambazala naye. Le lot moni na kati SB. Au joie kuna tout le monde peut pas belle vie to kosate to lobate maintenant ki lelo bala des chaînes où ils ont cartonné lelo na kati ya mokili o fort malgré actuellement leki maintenant son ka pona kutani na yo pepo ozala pene bo joie pe scène moi que j'espère na priska na SBA bo joie pena ina nazala lekini loko mona bo jouer kuna o jouer sika après lobby o le priska loba ki yana et tant que sœur tant qu'ami au monde makambwana et ça là que on dénon ndeni
En tout cas, pour nous à la franc, oui. on a na likambo na maîtrise dans côté parce que presque déjà à jouer kuna. Si à ça la réaction on a italika yi. Yenda bi le pourquoi ça la kiango peut-être à cause on a raison, peut-être pas cause on a tort. Parce que le coup ngai na solo ne mambo na te na pe na maîtrise dans côté, je ne peux pas répondre. Voilà, il faut y emballer. Voilà, il faut y embailler les questions. Tout naïe pourquoi à poser qui Artoine. Peut-être à cause on a raison, peut-être à cause on a tort. Tant qu'il y a actrice. Kana siko e comme la qui ndé comme la qui pose ka. Mais nga comme la ngabela nga ba finga nga. Nga to. Obi ke nga tourna na SB ba commentaire belé za ya mabe. Bonjour. Ba commentaire belé ya mabe mais o sani ka ne ba loba ke. Star répondre te nde ba baka biso ne kulus. Je m'appelle Mozaki ba fan ba kukato. Est-ce que bon na éviter mutu musu pa ko zane fan ya bakute aza nemi na yo omanda tokola boy totangati okoza pe nemi na ba classe mutakenda na kanda ti lelo ndepe totambola boy okolinga mobali yo kanti monde na boy mobala na kayanga mais aleka na 5 6 7 5 6 7 wana peut-être mobile palinga ko mingi akumisi ke na ana palmiche suko les autres là msu bazana posa mobile no ba comme de abinemi na na ba famille peto na binemi na ba camarade même biso na biso peto abinera binemi donc ba faux compte d'aba bengi faux compte est tellement belé oye baté est-ce que ça vrai ou faux aza de faux oye baté est-ce que ndé audiembela na kombo ya peut-être naza muta Belvi muta Sila muta Dinana est-ce que c'est vrai ça peut bongo faut ça là ba mambo na nyonso bo nzambe ka sunga biso. Est-ce que na belle arpe comme là yo? Oui, na belle arpe comment au tourner pe boyer. Ezako to rôle ba pesio mais ba to mo fingo la taka mabe o sala ka boye o moni oui ezala na ngoti. Oui comment appelle ça? On a des théâtre les maman comme trop ba pota na ko finga na tant que binosko na bolga bo pour voir carrière na bino le comme o penser aux hommes na ngonde nini. Et comme des bateaux bazo sani. Ba guerre et comme lolo si là. Et puis ba guerre na bateau lu kilabso eza ba bino eza ba faux compte. Mingi. Biso net na ndenge. Bino ba chroniqueur, ba journaliste. Tango au monde poser une question, au lukenga au téléméta so 1h10 so combien de minutes na mamba nde onanga wana. Nde fani la mobile. Nde quoi. Tala. Au télébi wana. Allez, et là ya au mona. Tant on y a l'émission, pour montrer mon émission, c'est l'oeil. Peut-être après. Non. Nous sommes moins les ketchou. Tala. Mais ça me la qui a une émission, n'a pas problème non. Peut-être à côté la thé. Aux hommes. À côté la thé. Nga yebaka na lo bon pelelo. Est-ce que bike et après na ba kukundam balati sanga ke yo palmichio omelanga ino tourner kuna bato esinga yo palmichio omone oyo tourner na sonyo manka mams tu yebi ko manka ka les que tu na wapi kasi oui pesa ba prévu yo penda non c'est pela non ko pesa $100 pia ba prévu na yebi ke ozano boss mais ça nga bien pia ba prévu côté ni va passer maman les que tu na yebi ke na retourner ba question te mais olobi ke na manka kaye pesa ba obi ke mission de tala maka ba olanda biso na ba fan na ba ba ko combien de films kuna na SB na jouer film moko est-ce qu'après na zo ki sous appel te non c'est ma grande sœur to comme déjà on a le bé et loko les kecho biso ba sila tano be ya sila pona obi ke na simbe ke ndabon na simbe ke na ya ziza ya sila e ke na bongo biso benga ba ya donc et a passi le bana na message moi mikolo na benga mams aigle bona bo eza pass fona benga ya sila parce que biso kenda bon est-ce que batu ba ke lelo oui ya sila comme na ba fan na c'est normal il faut protéger ba fan na mais est-ce que ba fan na ba ke ya sila pe azana bandeko un jour ba biso pe tuzala taka na binga kota simba pona sila na pechanga c'est que tuzala déjà bien tuzala bien un jour peut se katindanga nazala pele ki malamu sko to le kape ba moment mon pe ya bien ko seka ya bien sko ba fan ba yebi mambo wana te ozomona
allez bango so balati soka elo mobe bon selon bango donc waka bongo est-ce que loko bomara o mona mutu so atala pe mission te mais batindele kabalien oh moni pamisha finga kio pamisha chrétien achola kio mutu so ana temps kota ne pe YouTube te a mututi akola to pe na mutu ba finga ako considérer pe sans qu'il atala e boma nyoso na e boma net yo lobi ke pesa nga prévité le scanner na manka place ni na ba ke na sala émission moto na fongola chaîne nanga na yambaka Laetitia Mwamba na yambaka Popine tozaka na restaurant Mombe na tuni ba selon ba série internaute ezo ningisa ba internaute ba ningisa Zaire wana makampo parce que mambezaka nango te si la na irsil ba na bango bien ti lelo mais selon bango ba internaute ke ba yo kana raté bona tango journaliste autour ba question non sauté et surtout ba bi ke trois wana ba vanjana ba na simba il fallait que question nezala ke moto zo pela kuna na internet siko est-ce que ça vrai ba ya bazalaka ou pas bana mai pe ba répondre nango bien mais pour na ba fan ya mitema mabe et comment que yo pas mich pour nous tuna question na bo chrétien qui vous comprendre ce qu'on a le de comment des cas mais jamais to ko chrétien parce que biso soko meki bo un problème lombe et be lomba linga bani makasi et lombe o toucher sila to ko toucher péché ngate po ngai na manquer sila na za pembe ne lombe na simbini na lesi présent oko sa ngote voilà. Yoto bengonan. Abakouk ou famille Bota? Nazar actrice. Actrice. Yozana clique morote. Oh, nga joue dans groupe Simba. Ya président Lombe. So ya nga belle vie, la patronne. Maman sociale abenginga. Moi na yo longola nini na ye. So mams abenganda benga mon appel. Allô ayake mais ma boy naye. Bon est-ce que bon ba ça ba groupe. Ba groupe te. Voilà, c'est bientôt déjà qui n'est vers la fin de l'émission Abisso. Et ça, c'est vraiment moi passé, ça, c'est moi mbutu. Est-ce que c'est vrai, Palmiche, Abé Tarabaninga, Virunga? Tout le cas de la question, tu sais? Tout le cas vite fait. Ah, jamais coûte. Nazara tellement sur Nanga Moko. Et puis, tout même entourage Nanga. Et loko na salate na rosa on peut te au bêta va tout venir jamais on sont amis moi et puis amis moi on balle mais on balle wana amis moi c'est ni amis non moi tambola ko me vraiment ngaku to contrat ne ba sanga bon ebele o na théâtre pe théâtre ba mi simple ba mi normal na on va pe mutu na ndako penda bo pe asalo mabe ba te bele mengano voilà. Nous avons une série Morobre. Un film Morobre. J'espère que ça n'a pas de société. Shekina. Shekina miel. Shekina miel bani. Oui. Asen. Rolobani Pone. C'est ma copine non Rolobani. Azana a Chyprette. Non il Rolobani. Non, le bagn. Choqué était. Na choqué. Bisika vande bi ke pa mi choqué ngade. Ah. Na choqué non choqué les points. Na choqué était, c'est mon ami. C'est bien, merci. Voilà ba dossier. Non, ça va. Merci Naba tunu soani biso na biso Kati. Bozo bangani Katan. To bande ne so boy to bande so bien ce que to chité o taka caméra na biso c'est bien elo ezana ngote na komo rolinga mlo elo ezate wapi tika elo ezali mais c'est bon la caméra na biso yebisa biso na monde artistique ezana mutuni oya choka Palmiche bazali mais non tangate
Bazaba cause a mi balé mais non tant pour éviter le londo mon ba leki ba yaya ba sœur ba zo évoluer ba retravailler to mebe ba Luna ba tu parles tu connais aussi Luna Arline ma copine do mon na bango lolo ba ko travailler ba na ba plazo ya pe belé c'était fait comment ça londene to baki samiti to comme belé c'est bon oh bana papa ni mobali yo d'autres la zo siko on le moment qui te reprend mobali yo pas à Bruxelles au président Boka te nana mobali ni na Bruxelles ni na Paris ni na Belgique je wapi nana mobali nazande occupé zami bali otaza mobali ndinga zami bali te nana mobali nana mobali naza grande fille za mobali tanga communication ayi bakaza ayi moko siko kotanga kombo ayebi ke terminus na ngai nanga ke mingi mais kotanga kombo te monto ana monde moboye il faut za na discrétion parce que mutu musako jalouser yo dans les pambarare ndeni pamisha ongenga be qui est derrière balukelinga papa encore so na tengomba papa ezaka ndeza na Facebook moteke mabe na ki lelo par michel que rosa sous confiance pe rosa sous amitié makasi peut-être na ba regret musu na ba mi musu passer na ba moment jamais kutu jamais na tellement de déception ba camarade donc camarade pour nanga na koki ko kozane kana ba fertilité ba makamo tournage vite fait mais kokota penda na vie nanga yeba ke nazarana nani comment na liaka comment na futra ndaku comment non à part master à Londres Morgan Kazadi ba monsieur peut bien bazar Morgan Kazadi ya lemba Morgan Kazadi te ya koli pena na Londres master Magi Bokanga moi message na tout batalio est-ce que numéro téléphone peut aller je sais pas vous avez une chaîne au palmi chakenda ayaki TV ezali e mikolo ngezonga ba film ezokota bo s'abonner zani otala ki film blocage est là Nataki. C'est comment 565. Et Belleville a une 7e arrondissement. Fais-moi Belleville tous les cas. Yep. Kano 565. Conseil au pesa baya na yo. O makeli ça entre bango. Te bango bana problème te les kechu. Et ça réseaux sociaux de ça baba kele les bongo pour mutura mutaza pour ça kata kwanga nalia. Moi je te dis que baya na biso wana. Balinganaka bayokanaka basululaka binemeza kuna te enemeza te sila aleka emission lobeni soit koina oyam taliboso pechang bongo siko boso koina oyam taliboso nga Fanny yo kama Fanny poani mais il est toi ya to Deborah to Fanny bon ba na oyam taliboso Deborah de kama ngati Fanny collègue Fanny collègue c'est bien mais songa pena koiba ya na boye ebi kenga pa bakanga Belleville ya nteliboso c'est côté on a landane vraiment sona koiba ya wana famille to ça da famille ba patron bino ne bolinga bokabola biso na déjà muto wakabola na ba fan bolinga bokabola bato bolingi ka kokotisa ba commentaire moko isa bien te après ton ça la commentaire a bientôt kabol bato kele olingo la au prier ce n'est pas bien même d'autres au sala faux compte wana ezape na bi kande na leke mission ba misu ba ko finga tant aussi ko finga komi après que sengi pardon lali o sali sumu po jeza ko yana butona o continue li felu ce que dérange na yo te ma finga ata mukete et dérange ngandeni ko basa poto ba bundi sa penza pa mbali na bango tout moko ambuka o quelque dédicace ça va tout na yo pour moli katine Kat, félicitations. Donc, tu as vu bien, les que tu as changé. À collier. Jeune producteur. Donc, Moussa Malam. Namoni que Mundela la c'est Moussa. Linga linga nga su kocha ba mbilinga te parce que mbilinga mbili ko mi yonde kabula pe bisosi tinga kabula mutu te bolo
parce que c'est là ce que yebisanga étant makalunga sa émission na Vincent kabole bango kasi ba Vincent to am super ba copier mambondo ça et siko mole lorsque so ki ngana sa émission na mengeza ande mais Vincent yoki muta lobité muta say discuter mais ngai na boy na kapo papa lomba isanga arrête je te dis arrête mon papa j'ai arrêté merci na Paul Fiki pour FBT Misalande oko baksani ni émission na baxer en elote to linga na kaka biso to aba na Congo bolingi cinéma mingi mais bozo tshepso pe na trouble na lobela ba vrai fan te parce que ba ta bien baza o ba mono na défaut ba Orlando na privé mwana olata ki mabe mwana osa ki boy koto bosa bote ba polémique boko tate en tout cas bino merci beaucoup na ba maman na ba papa na ba fille ba raisonaka mais na ba chrétien o bosala ba chrétien no bosa ba faux compte boya kaka ko finga ka batu ko finga ka même do sala faux compte wana c'est péché ndo ko finga batu yo kanta kolanda biso teze les réseaux sociaux c'est péché bon nabike bo mikolo bobi mambo sala mutula mutaza na relation na nzambe mais to ba na Congo to banga pe nzambe to banga pe mokili Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous